Nazana sengo makasi ya kozala lisusu liboso ya batando na bino bezo kaliba kumalamu ya kulanda biso et pas ya bezo maka libanda mboka na kati ya mboka na tombe bino penza bolandi bolamu et na mwalo mbango penza poto kozala penza na mwa kidi bate kidi beza kolo oyo ba yanke balo baka bakino babaka kidi bakolo tozala kidi bate to telema et pas wapi bande ko nyonso bokozwa libako malamu ya kolanda biso libanda mboka na kati ya mboka mouvement nyonso ko sala mantuka to ko telemela o ba ko telemela biso to ko kase bango na banzela na bango. République démocratique du Congo ezwaka charge ya bamboka ebele o bayaka kosala misolo na bango en retour biso to subir souffrance et le quoi to tche le kolo na biso na nzela pola ko tambusa Congo esengeli mutu nyonso azala na énergie makasi et na kobenga ba kongomani nyonso bokozala libanda moka mouvement nyonso bando sala na Congo awa to sala kango elongo na bino et to utaki kozala na bambargo ya ba mikolo ya bambula ebele bamvula ebele et bambargo wana bon pona biso pe et bande ko sa ngo biso eloko te ata tozaki nango te poto aki na bato o bande ko bunda na kati ya este na biso te et lelo exigence ya négociation na M23 toboy M23 toboya po entente motseke ya kanga parenthèse oyo ya ko solola na M23 to na ba rebelle groupe rébellion nyonso toza na droit ya koyoka bango atanda mute bangonde baza obligé ya kobima na bazamba na biso na mabele na biso na ngona penza esala kiete bato oyo batindaka M23 lokola bazaka na représentant na bango eza Kagame bango siko ba imposer biso Kagame il faut entendre le mot Tshisekedi a solola na Kagame soka boy négociation et lundi conseil de sécurité ko fanda pona koluka kopesa biso sanction yango na koyebisa na bande ko nyonso e babengi bato nyonso mokolo ya lundi oza congolais nyonso esengeli na yo otelema to kopanzelo kwa mutu te sauf que to kolakisa bango toza Congo o ya kalate bakoki ko imposer biso pona posa na bango bakoki ko imposer biso te dialogue po bapesa biso sanction en tout cas wana il faut moto nyonso atia na moto na il faut to boya bato nyonso baza impliqué na kati eloko wana pamba te toyebi ke biso tozaka na pétrole sauf que pétrole na biso ezaka exploité na bato misusu mwanda wana bato bagéraka mwanda wana nazoboya otanga kombo parce que YouTube loko eza ya bango bakomi ko sanctionner biso na YouTube eza ya bango bakala mingi te totikala na biso na TikTok lokwa bango baobengala biso donc baobimisa Congo mobima na YouTube tokokende siko na TikTok et AKM ezala kaka na ba chaîne ebele ezala kaka na YouTube te tozaka pe na TikTok tokokima siko na TikTok comme ça to andosa la communication na biso librement parce que TikTok aussi mamutu nyonso lingi sauf que ko finga ko sala eloko moko o bango bapekisa et lelo tozo subir une injustice na niveau ya YouTube oromona bazo kanga na connexion pour que balembisa bato baye bandengi nini makamuni ezoleka awate et lelo na ngongo na koloba na bino préparation eza na bakongomani nyonso na beteni nyonso et biso nyonso lokola bawazalendo tozo telema sikoyo entente le Tshisekedi ya tambola na ye kokende ko sensibiliser bato a Brinks parce que to koti na kati ya système wana eza na ndeko moko abengi biso a partir ya Chikapa alobi pona ni te tokoki kokota na kati ya tobenga Poutine yemoko to sala boye ndeko soka za informé te na kati ya Brinks eza eloko moko bato basali yango eza Poutine, Chine, Corée du Nord bango bato bazo chapeauter na eloko wana e bakotisi Afrique eza na bosenga ya kozwa liberté lipanda na bango bakota na kati wana e na kati wana Congo eza na kati ba image oyo soki ndeko azoyeba te obia yebite entendre le Tshisekedi na ngonga oyo aotambola na première ceinture ne bazana baris ndambo na bato na biso ndambo po majorité ya ba rapprocher na ye bazana formation et la kisi déjà ba signe que toza biso moko te toza pena bato o ba ko soutenir biso pe tozo soutenir bango wana nde relaxa faiblesse na biso te maintenant on azo continuer na likaniso na bande koloma mokolo alendi soki kaka ba meki osala sanction toyebi ba Canal Plus toyebi ba Perenco toyebi ba station ebeleza ya ba mindele et toyebi ba to nyonso o bazala kati ya complot ya kopesa biso embargo pour resala biso eloko te tozalaki na kati ya embargo te kasi bakanga avion na biso eutaka Turquie
po e la biso minduki biso mo pe to ça déjà minduki awa andeo ya wana risi patindela biso minduki na ndimite ke bango ba kopekisa risi atekela biso minduki biso to bimisaka mbongo te to somba minduki to sala déjà partenariat ya gagnant ozui minéré tozui minduki ozui minéré tozui ba hélicoptère ozui minéré tozui ba avion de chasse ozui minéré tozui ba blindé malgré tilelo sabotage zo sala mala ba généraux complices o bazo pesa assurance na Kagame ke ba gagner kaka terrain na on a bango déjà baza makasi te parce que so ba ki makasi ba linga ba kanga déjà goma ole on pesa biso sanction pour ezaki déjà complot on a batina ka mondele moko boy avant ba élection pour na koyebisa biso te en tant que me tseke déjà na contrôle sous ya STT pour M23 mdaro contrôler ST bango ba si ba entourer ba province nyonso et tikalu mke ba ya po ba kanga robinet ngo bango ba calculer rande aéroport ya Goma comme ça ba imposer biso dialogue otoko salaka lisusu dialogue na ba groupe rébellion te parce que batonyo so na sima ya M23 baza ba rebelle toyebi bango te toza na temps ya imposition te congolais nyonso ata esika ozali olandanga na pesi bandeko na biso otobenga lingala ba ebo solo na pesi bino penza mbote na sentir ke bitumba eza susu na niveau ya mutu moko te mibale te bitumba komi na niveau ya bakongomani nyonso esengeli na bango batelema bitumba komi na niveau ya bakongomani nyonso e ba chef coutumier lisusu na ambassade ya États-Unis donc bitumba eza ya kofongwama na ba front nyonso bakongolais baza na bosenga kota parce que to mibengaka ba wazalendo poto sika na ndako te ya biso bitumba eza komema nzete po beta mondele te po lakisa mondele ke tokobenga tokokangela ko na bino banda wa minene wana ville wana biso kutu tofanda kango te tofanda ta mususu na cité to sepela babanda ko luese biso ango ke tochela bino esika moko boye bino boye ko sala complot na kati ya mboka na biso na ngwana na ko yebisa mozalendo nyonso esengeli na biso to bangisa bango parce que bango basali biso intimidation ta molai ko sala mo sabotage a muke na ba généraux na biso o baza complice o bazo ko accompagner Kagame ko pesa bango la facilité kanya baonga et la kisiti e bana makasi eza complicité moko boye et salami pour ke bazwa ngo na makasi te bazwa ngo na pete po bato bazo diriger ba front na mingi baza ba généraux o ba travailler en collaboration na Kagame c'est pas pour rien lelo wazalendo encerclé déjà na ngongo na zolo bawa M23 za susu na moyen de bouger te ba koteki na bango facilement et basala opération la bango baso ba minéré et ba kutani siko na mbiskadi ya ba wazalendo et FARDC ba entourer bango na bato ba ki déjà na ba jeep pour na rezo ba minéré na ba mbongo ba pesa ba renforcer M23 na ba jeep na bato wana na ba mbongo bango nyonso ba tumbami lokola kamundele eza facile te rezo este wana. En tout cas, il faut tous en essayer, tous en armée moya malonga, bien que tous en a quatre infiltration. Ndeko moko azole la lui pourquoi pour ani na kati ya RDC guerre ezaka o emati o ekiti. Biso to na posa ko brutaliser te parce que mutu nyonso yebi ke armée na biso eza infiltré. Les infiltrés ya ko bomba na te à travers ba corps au Kabila sala da ba groupe rébellion, ba différents groupes rébellion. Bato bazana besika la bango bazwaka à travers la bango ba pesaka bango pouvoir ya ko accéder na armée facilement ya ko accéder na kati ya ANR facilement parce que tant ozobeta lisolo oyo kanya baongo ezaka menacé banda esali depuis le 19 ezaki déjà menacé disposition ni bango basaki pona ko barrer route donc est-ce qu'il faut ça la kaka wazalendo lokola wazalendo muta contrôler kaita za yemo ko makila ba congolais ndezoganga nde il faut telema po bakanga banzela to ezaka nini parce que bandeko bitumba oyo tokomi na virage au photo la kisabango ke Congo eza le sous passoire te mutu na so côté abimi soki ba meki ko sala erreur ya ko chambargo biso to ko chambargo na ba site na bango nyonso eza awa oyo nyonso ebi kaza na kati ya complot ya ko pesa biso embargo ke aza na activité na ye awa to kondima souffrance ya Chine oyo sala pendant avant azala azwa évolution la kati ya mboka na ye alobaka eloko ekota te eloko ebima te bakufaka te biso to bikaka pona bango te tona mabele koko sa loso biloko eutaka na intérieur za négligence et lelo yo soki tozwi décision eke bato wana bandimi kopesa biso embargo o pétrole na biso
oh ba canal soki nini yo to ete camera awa to ndima total na ntente soki il s'agit to bima na ba YouTube toza déjà na TikTok toza déjà na TikTok parce que to comme on a déjà YouTube comme déjà le rôle à moi problème pour la biso ba komi ko imposer biso biloko ba titre ya ko sala na ba miniature ya ko sala na ba biloko ko sala ba komi déjà ko imposer biso o to ko linga ngote po eza mega na biso et likolo nango to somi téléphone na biso to bimi simbongo na biso okoki ko imposer nga ko sala te parce que eloko wana eza yo ou soit to ko luka position mususu yango na ko signaler bande ko so moni biso na ba TikTok et na ba YouTube te to ko kende na ba TikTok parce que bitumba o ezo a lire mususu mutunya soit à l'après mutunya soit bongama to serrer ceinture na biso to sala lokola na Corée du Nord moi na botamaka ba yebisaka déjà que lobi ko bunda na bato tel ba kokolisa mwana n'esprit ya bitumba donc mwana ona za déjà guerrier biso tozala prêter mais il faut tozala déjà to koma siko kozala prêt soki kaka mbala moko biso so côté terrain tokoya na biso na banzete te tokoya kobeta mutu te sauf que so il s'agit ya kozwa kadena munene kokanga na kati ya ambassade ya États-Unis soki il s'agit ya kozwa kadena munene ya kokanga na ambassade ya France ya kokanga na ambassade ya Uganda ya kokanga na ambassade ya Rwanda soki il s'agit ya kokanga ba ambassade na bango nyonso pour que bakanga ba valise bakende kosala mosala na mboka na bango ba siège na bango nyonso ezaka représenter awa toko kangango soki tomoni pe malamu pete tokozi pe atina suka tokoki kokota pe tina kasi ya siège ya Union africaine po esengeli ko panza Union africaine po na kosala lisanga mususu parce que eloko eza fondé na ba européen ko kende liboso te po na Afrique nango na Afrique koki kosala lisanga mususu ko pesa pe kombo mususu soki biso tomoni pe moite tokotala tala nanu po tant soupe tokoki okangango et tokena wana siko tokena mwanda tous les compagnies oeza ya ba congolais te to bandi okangango parce que toko sepela tozonga tana tango akala tozotambola na vélo ke ozotambola na mutuka bazokango na singa lokola nyama lokola ntaba o tokoki kosala yango lisusu te tokoki kondima yango lisusu te yango tokoyebisa na bandeko nyonso tozala prêt bitumbe bandi boya boye toya boye tolobaki tokosunga lisusu ba politicien te tokosunga lisusu bato te mais sengela biso tosunga mboka oyo po lobi na bana na yo na bana nga na bakoko na nga ba vivre na Congo o biso ba mama na bango ba tata na bango ba yaya na bango ba bunda parce que bato lelo ba vivre na France ça bango bato basalaka basalaka ba bitumba te eza bakoko na bango misusu bakokololo na bango bakokololo na bango o basala donc ezwa bango presque siècle mobimba po bakoma na social o bango baza nango mais ezaki facilité ezalaki facilité ezaki benda singa tika po soki na mokila ozolakisa moto oza très faible moto akobango te sengi kolakisa na bato ke toala makasi e makasi na biso etikala na monoko te ozala opposant ozala na moto ya majorité en tout cas Congo eza na bosenga couleur te soki oza kaka congolais kota na kati ya bitumba kozela assemblée nationale te kozela sénat te po ekopesa biso eloko te na ngongo tozoloba nango bapréparation ezosala mawa ya kopesa biso embargo est ce que bino bozondima baza na congé parlementaire nani akoya kokotisa session extraordinaire mpona koluka kobangisa mpe kosala déclaration moko boye ya kolakisa ete tozovivre na monde moko nayebi te so tokobenga ngo tribalisme ya hypocrisie nayebi te komo nini tokoki kotia place wana mais ata déclaration moke te na ngambu ya assemblée nationale na ngambu ya sénat malgré bamenace nyonso wana sauf que toza dessus ya komona kaka baprojet ozozala na besoin na bango e bamission moko ezozala au profit ya bango e au profit ya bakongolais ezotalama te ezolobama te e kotala bafoto batindeli biso ndeko Chiko Chitamba azokota na kati ya front esika wapi bitumba efongwami azomema bamoto ata na ntango ya kala vraiment ata na ntango ya Hitler tomonaka nanu biloko ya boye te bato bazokende front na kati ya moto e tozobimisa mbongo mpona kosomba bajeep bablende banani babombaka yango moi bato video wana ezosala soni ezosala pasi kotala ndeko Chiko Chitamba azopesa nani moi azopesa moi maloba na ba mama pinga bazomela ba jus na ba biscuit bien que basoda ba mbaliaka mingi ba biscuit mais on dirait yende a débrouiller pour nango parce que kotala langage wana zo lakisa ke
yene on tazo sala bongo. Est-ce que na moment oyo tokoki vivre bongo? Pour ceux qui déjà bazolo balikambo embargo et ça nga kanda pourquoi? Toza na katia tozaki na katia embargo. Balongoli embargo. Et loko nini obiso tozui na compte ya Europe. Parce que pendant que soma mindu kezaki photo ba pesa biso permission. Heureusement Poutine ayokaka mutu te. Poutine asalaka o ezaka na mutu na ye na o ezaka motema na ye. Nde toza na bango en collaboration papa o alandi biso na nzela ya Chikapa. Natanga ta kombo na pesa mbote pamba te papa a s'inquiéter makasi. Abi pona nini tozokota na kati ya kosangana na bato ya Poutine te toza papa Crispin Balika Ipeka. Papa Crispin Balika Ipeka en tout cas na pesi mbote biso toza déjà na bango. Ba menace nyo sont tantu mboteke dia zo sala po toza déjà na bango. Toza na besoin ya koyoka bato o babande ko boma Congo te. Ce qui dit que les Akina, les Américains, les Français, les autres ont vivre, autres vivre. Les dollars, les mata, les biloko mata, et ça, la population, à tomber quand même, la population, ils ont bêta karat, ils ont comprendre déjà la situation, n'engeni les autres kinde. Pour nous, nous sommes ça, bien que votre zolo, votre lembi makambo, boko lembango. Makambo obiso tozolu kai sala meko sala malelo tolobite ezamu sala et puis ezosenga appui ngana yo soki balobito ya place boye moto royate mais ofandi na ndako zo critiquer européen ka exemple muketala ba Kenyan kuna bango nyoso ba telemaki ba Burkinabe bango nyoso ba telima pesi force na président na bango et lelo ba Burkinabe baza premier pays en Afrique oyo sala ba arme nucléaire siko ata ba pesi biso ambaro nesi ba Burkinabe ba opekisa bango ba tekela biso minduki. Donc, là, on regarde la part de l'Union européenne pour la Esungabiso. Sauf que, tu comprends, bangonde ba puyaka M23 pour na roboma biso. Et on a reçu la bande de nyonso au Barolanda biso. Et message est encore. Il y a Union nationale, tout sangala poto bundela pour la cause ya Congo. Et Congo, yo to ebike rosunga bamboke belé, mais il faut un ordre. Il faut un ordre. Moutounio soit que à bénéficier le quoi Congo et sengel na aya to identifier to enregistrer après OK. Et ça to linzela ya Uganda au bomi bato au violé au yibi OK. Ndenge ba mituko to uti ko tumba na ba wazalendo et la nani soki 5 à 6 jeep et yaki na mbongo ebele pona kwa kotika na M23 pour ba yozana ba minéré na bango na ba minéré na minduki na bato bango nyo sota moto moko monanité et ti le monanika retirali kaka ba jeep et sika bato baketo ebite baziki bakomi poussière po moto monanité bango nyonso ya kokufa et puis bakufi ya mabe makasi donc nyonso on eza kada bazonga kocha ba sanction pour que ba meka po annonce wana engouement les autres tambola po bangi santon trombo tsekedi andi ma dialogue na banda okanisa bango bazami bala tembe so bakataka bango ngenga balingaki baya oboto la goma banda omona ko eza facile et lelo balakisi biso ke baza très faible liboso na biso et loko etikala ko bikisa bango eza trahison o eza na kati ya armée na pesi félicitations na baye o ba condamné basoda oyo ba bandonaki minduki na bango pona ko tika place na M23 bakangi bango baza ebele ba condamné bango à mort. En tout cas, loi wana efandi. Ozomona degré kanda oyo communauté internationale zanango. Loi wana baboya kango le kabino bolekisi yango et puis négociation na ba M23 boboy, négociation na Kagame boboy bozo renforcer puis bazu courage européen ça embargo na wazalendo. En tout cas, les autres que toza la force. Toza la force mais et tozo comprendre le Venezuela, les fautes na bisote. Et na Congo, tous on a un problème ya courant. Ou ils ont ça là-bas tout défaut. Tant que nous avons besoin, ou bien somi méganaye, mais ils ont la place où on peut charger. Mais sauf que ce qu'on a eu occasion, partager yango, partager en watana 10 groupes pour que Moutounio soit un message oyo na sérieux. Aïe ba que to komi na point boy. Moutounio soit occasion na Kinshasa te. Kangisa bato na province ozali. Bomoni ke na Kinshasa nani bazo tambola bino pe botambola tana ba quartier na bino comme ça ba mona mokili mobimba ezala bato bazana poto bazolanda nga na ebike bino kuto na bangela bino te bino boye ba utilité to valeur ya mboka valeur ya marche ya kotelema ya koboya likambo bino boyebi en tout cas ba diaspora na pesi bino nyonso mbote
ba leader nyonso ba diaspora esengeli boye ba ete balingi bazobonga mapona kopesa biso embargo poto boyi kosolola na M23 eloko oyo ekoleka kate soki basali erreur ya kopesa biso embargo nazo bandela bien tokokanga ambassade ya France tokokanga ambassade ya États-Unis tokokanga Total station Total tokokanga ba Canal Plus ekosala susu awa te tokosalela TNT tokoluka méthode ni Orange pezaka eza ya biso te eza soki ya ba français tokokanga oyo nyonso eza ya bango oyo nyonso eza ya bango tokobloke yango po basaka mbongo ebele na kati ya Congo basalaka mbongo ebele na kati ya Congo yango bitumbo ezo concerne nga na yo muto nyonso atelema embargo na bango soki tobangisi bango te bakolinga baleka likolo zolo na biso lokwa to ana temps lisusu te muto aleka likolo zolo mutu na biso po biso tosi tolesa bango mingi batonga bandako wana pona mbongo na biso Kagame okende ko signer da Arab ba contrat eminene ya kotonga nde batonga nde bolobaka nde bokumisaka Kigali wana batonga Kigali kitoko Kigali omona ba manzeleza malamu mabulo ezate batonga ngona mbongo ya minere na biso me boni biso tokokotika la kaka boy lelo snel muto ya nani mundelo ya snelo azongeli kokata courant lisusu na butu déjà sina mabe toza la kati ya menace oh bazolinga ko menacer biso mais déjà tangu snel azokata courant na 21h azana idée nini pona kokotisa banani déjà si la mabe malanga avant malanga kotawa déjà bakure bande kokatama si to se retrouver malanga kotia sin oyo le susu comme ça la chaque pourquoi déjà snel azokata ka courant en tout cas comme mabe parce que balobi to zakana ba M23 na kata Kinshasa bo to ebite est-ce que bazolinga ba se positionner na molili oyo ya directeur a snel azosala po e comme bimalo kwa complot na bango ba profita ka molili eza ba yokani na snel akata courant comme ça bango ba se positionner mais ba yeba ka biso ba congolais to tumbaka soki ba bosani histoire ya entrée à fidèle ba tuna na ba mikolo ba yebisa bango ke ba kinois ba congolais ba banga kate so bo pesi biso kaka ordre wana ya kotumba to kotumba wana na Kinshasa kutu na obanga te po na Kinshasa bayaya baza bajuja baza ekoleka te mais siko sauf que tokoki otika te moto asinela kata ka courant tokotikele nzela wana te tokanga nzela wana lokwa toboya nyonso ya mabe tokoboya nyonso ya mabe na bandi na komi na mwa suka po na kopesa lisusu félicitations na baebo solo o babenga na lingala ba handicapé na français. En tout cas, la pesi bango matondo mingi. Bana makolote, bazui énergie ngonga na bango yokendo fana na ambassade ya France ko pesa bango 48 heures. Ba longola batona bango na front. Et ba chef coutumier pe lisusu na nzela ko kende ti na ambassade ya États-Unis. En tout cas, tension za likolo. Na bandi moto nyonso ko partager sango oyo ba diaspora bo se mobiliser et pas nyonso bozali drapeau ya Congo bo telema embargo na bango salité lisusu awate imposition na bango lisusu na Congo awate tozala lokola ba collaborateur Congo eza province na kati ya France te na lobaka Congo eza province na kati ya États-Unis te en tout cas Congo eza mboka moko eza libre ya kosala o yango elingi kosala na banzete bola musabato nyonso bo partager message oyo bo partager message oyo balingi ba pesa biso embargo poto boyi kosolola na M23 et attaque ya wazalendo FRDC ezo déranger bango une fois ba koti to encercler bango to bomi bango parce que au moment évolution na kati ya Kanyabaonga wana te déjà to encercler bango ebele basi bakufi kala mingte ba kosenga lisusu na aide ya communauté internationale ba fongola bango nzela ba bima na banze kozala penza trop tard pour kala mingi te to koboma bango lokola ba kamundele to sito encercler bango ba na place robima te bolanda te ba information ya lokuta oyo ba communauté nani ba communicateur ya M23 ba komaka na ba article les ya lokuta et bango place ba fay na Kanyabaonga ba meki ko évoluer lisusu TP en plus ba kutani embuscade parce que bango baza place au bazawana ba bande ko zela ba jeep pe ya ko renforcer bango na mbongo et en échange ya ba minéraux o bango bazanango en tout cas sali progression te et belé ba kufi et bango pe ba se retrouver baza déjà na kati
ya ko encercler bango ba na place ko kende te ba na place ya ko avancer te na ba lac nyonso o bango ba mekaki ko avancer en tout cas esimbi te biso kutu le contraire biso nde totindi renfort na ba lac nyonso ilingaki za la contrôler na M23 na ngongo eza susu te indice c'est longwe et loro tozo senga na ton Tshilombo Tshisekedi et sengel na ye a mekofongola misu na ba généraux o baza na kati ya front parce que ceux qui déjà basi basali 6 mois 3 mois il faut relongola bango ko changer bango gi mois j'invite à kokota na kati ya piège te et ceux qui ba généraux basi basali 5 à 4 mois tala banani ko remplacer et puis ala souple batu nini o ko tinda na kati ya front ba royela yo liste ya ba généraux o toi to ça la changement ozala penze osala rangele po ete ozongisa lisusu ba traître na kati ya terrain te tona bosenga ya kosala changement tozwi déjà bato oyo baza pe de ba expérience bazali déjà et na armée ezaka na basoda ka fo ezala généraux moko akende kokufa na kati ya esika moko te biso toyebi ke armée basalaka ba permutation batindi ye boye azongi boye mais oyo biso ezala ya libela te en tout cas tolingi kolongola libende wana lokwa basi balona ngo kula tolingi kolongola ngo gimwa ya vita esengeli otia mayele penza makasi kosangana na Antoine Tshilombo Tshisekedi bomekaka kosololaka entre bino na bino parce que toyebi te nani aza nani na politique bapesa confiance na mutu te parce que politique ezalaka monde ba trahison yango tozomona na kati awa ntango Kagame azovimba ete guerre oyo akobunda ngo akobunda na Rwanda te akobunda ngo na kati ekolo Congo aza sur na bato na ye mpe bango bato bazosunga ye mwa ndambu parce que baki susu na accepté et tant ba komi na accès parce que bato na kati ya armée pe na kati ya front nde ba pesi bango accès au kota wana ya ko libérer ba soda nyonso kotika camp vide et puis ba soda ba bima batika minduki na ba munitions pour M23 aya ko zongo na facilité en tout cas il faut fongola bato misu il faut fongola Antoine Tshilombo Tshisekedi misu et Congo eza ya koyokela bato mawate faut ça l'attention na ba hypocrisie pour muta osolisa o malamu o continue aza alingio aza na souci wana na senango ya pesi se communiquera na Kagame ye muta pesa ka position et surtout mingo baza déjà na kati ya front bato nyonso to en tant que Tshisekedi soki oye soit to ngo consulter en tout to senga ko consulter mingo ba générauté gi moi d'invita au sala pengele au consulter mingo ba générauté to moni déjà ba soda na biso bazo pesa biso déjà moi ndingisa moko lokwa biso to ganga kala biso po komela bino il faut que kenena ne pas ya bambolombolo koyoka bambolombolo pour mati likolo yo moko sala différence o alobibo o sala analyse o trouver compromis moko ya moi malamu o ko faire avancer biso po ata lelo to koti si ba risque yango bango mo bakota babunda soki trahison za na kati ozala kaka moi pasi kasi ba oyo baza déjà sur terrain ba oyo ba yebi ba indice bazo bomba en tout cas il faut qu'on s'en charge na bango na banze te to komi na suka na pesi bino matondo mingi bino bezo akili ba kuma lamu ya kolanda ngabe bino onge kashila libanda mboka na kati ya mboka to kutana lisusu mbala sima merci pour na ba partage merci pour na ba appel bato nyonso bazana ba message ya opesa biso bo pesa toza to koloba bitumba to kobunda toza biso nyonso ba wazalendo et lakisa ko za wazalendo na place nyonso zali kangisa bato soki manifestation za la Kinshasa bino pe bobima biso nyonso to bima to lakisa bango toza déjà peuple moko. Merci.